ba église etondisami na kati ya jézabelisme ba pasteur bit na bino oyo boyaki na kati ya église ezali nini est-ce que église wana eza ba compagnie na bino église wana ezali compte bancaire na bino ou bien église eza ya Jésus Christ de Nazareth otelemi liboso ya chef tala makambo bandi kosala lokola ndeko moko moyebi moko na landi azoloba n'importe quoi likolo ya cher azote ya simi micro mais cher ekomi lie na bango oyo koloba n'importe quoi bayembi oyo bozalaki bayembi profane bobando yembela mokili mais bosepeli boya kokosa bana na nzambe na banzembo na bino bozwi kombo ya Yesu botie liboso chrétien nyonso ya la sainte doctrine chrétien nyonso ya sainteté oyo ozolanda ngai banzembo ya bandeko oyo ezali awa oyo ozoyoka banzembo wana ezokende neti na Kongo awa bandeko baembe bapapa bape na bakombo nyonso tokoki kolobela na batitre banzembo na bango eza banzembo ya kolanda te na ye koyebisa yo beti conseil na stade de Martin natuno nanu frère natuna yo parce que ozokosa bato miko nzambe aza kati na yo tozoyebisa yo clair mpo ozonga na chemin ya nzambe tozala besoin mokili yeba biso te mais tozoyebisa yo nde message et puis toéclaire bato balandaka yo oyo groupe ya bato yo ozomema na liselo sala attention bato wana baza ya yo te baza ya Yesu obeti conseil otondisi stade 8 bakufi sikoyo oyo yo osekwisi combien ozala nzambe te frère tika kokosa bana nzambe zongela nzambe tala biloko aloba ndenge ozwi okomi lokola liboma liboso ya cher koloba n'importe quoi est-ce que bandaki boye ezoyoka soni te epuis na batango bapesa bino titre ya kipaster mawa na yo paster otondisi bato na église ya 5000 personnes mais na kati église ata motu moko te aza sauvé église na mobima ezali rempli na basirene parce que na église baame na yo nyonso bazalaka na bameshe bazala bamanzaka bazala batombola bamatoi mibale misato 15-10 na kati église na yo copinage etondi lokola na bilanga saint esprit na yo wana azokweyisa bato akoki kosimba bango te babongola mitema balata mpe malamu baoyo nanu bamona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki mpo bovivre yango église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris bato bablocage bayaki babiki bato bamaladi bayaki babiki bato ya AVC babiki bato bahemorroïde babiki autiste babiki bino moko botala batémoignage. Alléluia bana nzambe ngai nayaki awa na veille passé après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambeleli ngai na trikan kobima awa na simbaki sukante. Et puis des akiwana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te kaka su na tele mon kel fona fanda mais ce que na komi kotambola na ko telema ta journée mobimba ya ko le réserve pele nzambe azamune makasi ngamo kona za témoignage vivant amen nzambe asalele ko le kalsus amen on t'aime très fort pour la gloire. Alléluia bandeko na yebo tatola nzamba Ozana po nzamba sali makama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricienne, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas solution. Tant on a vraiment qui témoigne maman Thérèse, n'a bien maman Thérèse. Après on a bien papa Moïse, n'a pas joué été mais comment à l'aéroport à rappeler ngai pas que bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas ayaki na 3e fois, na même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala ndé muteleki. Au moins la moi la 4 au Sengo, Dinio Salanga Semoul. Donc, na commission Zambé. Parce que, bah, suivi, on a un pédo, machin, un pédo psychologue, un pédo, et ça coûte trop cher. Et puis, il fallait qu'il y ait un suivre, il fallait qu'il poser diagnostic. Si quoi, bah, comment ça, on a pic-pong. Si on a pas un psychiatre, on a dit que, bah, on a poser diagnostic sur moi, bah, finalement, c'est quoi le problème? Au moins, non, qu'il n'y ait pas un psychomotricienne. Bah, comment tinda tinanga, bah, bah, so kokasute, bah, bisu li kamba sala te. Po, oh, bah, bah, sala, et ça sou yangote, donc, bah, so moi, sunde, bah, poser diagnostic et à souter. Il fallait qu'il va poser diagnostic na bango ya autisme mais siko tellement que moi na a commis conscient a komo yeba makamu nyonso po na zeki même kobanga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to joyeté donc moi na commis propre donc incroyable donc makamu nyonso et ça accéléré na niveau moko gamba
na directive ya église kati na Paris ya Ozana, contacter Maman Thérèse Matondo, boya ebele, bosambela katango ebele bobikaka te, ngonga na bino ekoki bobika, église ya Ozana, ezali terminus, esika mwana na moto na moto abikaka, chaque dimanche après culte, tozali na ba délivrance, tolandelaka moto na moto, moko na moko, na ba suivi, boya ebele, église eza ouvert na kati ya Paris, tozozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe apambola bino, bino nyonso balandi ya support Promo TV. Lelo lisusu tozongeli bino lokola ezali chaîne oyo wapi bomesana kolanda biso tango nyonso oyo tomesana kopartage na bino ba information tuko ba enseignement ou bien topartage na bino liba na Nzambe toujours awa na support Promo TV oyo bisika bomesana kolanda. Nzambe apambola bino. Lelo tozongi lisusu mpona continuer lisusu l'enseignement na biso lokola nanu Yesu Kristo a été nous allons déterminer ya continuer ya kolobela pour que avant l'arrivée de Jésus oye ba retrouver grâce ya kozala lever ceux qui nanu Yesu a été même okufi oye ba kokende na lieu de repos au paiement. Nzambe apambola bino merci. Vous allez toujours ya bino berger Josué au misana kolanda. Lelo na zondi nzamba permettre que tous la biso moko te ba ko expliquer bino te ba ko parler un peu moins makambo belé pour bon comprendre. Voilà, avant toute chose na lingi to bonde la Nzambe to recommander moment na biso on maboko Nzambe et après to kota na ba sujet na biso oyo to lingi kolobela. To bonde li bisika ozolanda biso. Éternel Dieu merci. To pambolio lisusu na moment malamu pour permettre et que to kota na lisusu na peuple na yo na bana na yo to kabla yoba. Tika ete moment oyo ezala moment malamu, moment kitoko oyo toko partager et sa vie et sa bomoi. Mokonzi totelemeli nyonso ya mungu na satana, misala nyonso ya mabe tokondani yango na kombo na Yesu, totiki pe mboka na biso kongo na maboko na yo, zwa contrôle ya nyonso, bato nyonso bakolanda Yesu ba problème pe ba situation na bango e bakopesa kimia pe e bakokonsoler mitema à travers ya enseignement tout comme émission oyo Yesu bana na yo bamona pole réellement na bomo na bango dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, lelo tozongi po to solo na bino to partager na bino liloba. Le glenge boyebeli biso toza toujours na kati ya la sainte doctrine. Toza na kati ya kobeta sete ya kolobela retour ya Yesu Kristo. Soki ezana bato oyo ba mesana na ba vie na bango azolala azolamuka bosani makambo mosusu mais à chaque fois Seigneur to rappeler yo pour comprendre que kolia ozolia malamu ozolala malamu yeba pe que après nous sozosana sena moy eza na eloko ya mutu ya ezo zela yo na sima oyo tobenga kombo ya jugement. Thème on a memeli bino obie sujet na biso tozo partager tolingi tolobela sur le jugement. Batebele ba yebi jugement te, batebele ba yebi te ki makambo azosala kozala juger na mikolo ya suka. Et puis tu rencontres un jugement, tu peux toucher ma point, il y a dépouillement, jusqu'à présent, message eux ont préparé dans Nzambe pour se l'enlever, va pour talola. Ils ont dit qu'un message il y a dépouillement et sainteté. Et puis tu peux toucher les sous na kati ya ba enseignement na biso tout comme ba partage na biso, tu peux simba ba point oyo ya ba chantre oyo tu peux benga bango je ne sais pas quoi ni soit disant ba chantre chrétien ou bien charnel ou ba zobete la biso ba musique. Oza miziki ya mokili bakotisa na ndako ya Nzambe ba miziki ba danse ya mokili bakoti tokosolango Nzambe apambola bino to banda oyo ya biso esengeli tokota déjà parti na lina répondre na bino nyonso bandeko oyo ba question oyo tosalaki émission oyo la dernière fois balandaki ba question na bino pe ba commentaire bo commentaki ebele alors namoni na comprendre na confusion eza moke na parmi bato ebele balandaki émission oyo tolobelaki na betaki certains kolobela terme moko makasi on a bano ko citer mingi na komo ya enfer alors na moni compliqué batebeli misusu balobi enfer na defungama te misusu balobi enfer ezali misusu balobi te enfer te eza séjour de mort misusu balobi alingaki aloba séjour de mort ya kebe nango enfer donc na moni un peu trouble eza place wana alors mwana na Nzambe oyo aza mwana na Nzambe ya solo okoki kobosana makambo oyo te parce que ezali lié oyo ezobombama mpona baméchant nyonso lié wana tout comme enfer tout comme lieu de tourment tout et tout ezali lié oyo eza réservé na yo oyo ezovivre na vie ya mabe
yo oyo ozotambola na volonté na yo, yo oyo olingi bateya yo liloba ya Yesu te, yo oyo oyoki elengi ya kosaka na kombo ya Yesu, oye na posa na yo ya bamongo, baposa ya basi, baposa ya nzoto, mais ozwi kombo ya Jésus ete liboso do lie wana eza réservé mpo na yo na oyo ozolandanga sikoyo. Lieu de tourment ou bien enfer eza nini, ou bien séjour des morts. Mosusu alobi séjour des morts te, il faut que bien enfer, mosusu abengi eza enfer te, séjour des morts pour enfer na defungama te. Alors, nalingi na expliquer bino très clair. Selon Mokanda Matthieu chapitre 10 verset 27. Na Mokanda Matthieu chapitre 10 verset 27, nazobe mabino na kati ya passage pour comprendre très clair. Bolonga na kati ya molili. Lié au biso toujours utiliser terme souvent na bien en mingi ma chère. En fait, ezali terme oyo Jésus-Christ a utilisé mingi. Jésus a utilisé terme ya enfer na Mokanda Matthieu toki rapide, Mokanda Matthieu chapitre 10 verset 27 à 28. Bible le Bible. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous dites à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc la géhenne ici, les termes Jésus a utilisé parce que mot enfer est biblique, ce que l'outil on a quatre Bible enfer rudimenté. Mais enfer est mentionné na terme à géhenne. Quand Jésus a utilisé le terme géhenne, et ça a toujours allusion, ça a toujours codé mot enfer. Surtout quelle source na Mukanda Ésaïe 5, 14 à 15, qu'on a vu le but, voici le séjour des morts, ouvre sa bouche, élargit sa gueule et engloutit la magnificence de Sion. Ça veut dire, terme Moussous Bible Pessibiso Awa, ils ont terme à séjour des morts. Donc, on peut bien à séjour des morts, on peut bien à GN, mais dans tous les deux sens, ils ont mentionné le terme enfer. Alors, surtout que nous avons un bateau, français, nous avons un dictionnaire français, le terme, sur le côté du dictionnaire français, au bout du terme est enfer. Donc, expliquons que enfer est ami. Enfer est juste lié aux souffrances et l'équine de l'eau. Ça veut dire, pour la confusion, je vais expliquer très clair, enfer est un mot biblique qui est un mot où les Français vont utiliser le terme français pour utiliser le terme à GN, terme à séjour des morts, pour la facilité de enfer. Enfer est juste le terme où ils ont symbolisé que souffrance et l'équine de l'eau. Souffrance et matimakas. Souvent, tu utilises en tout cas, Nicolo, nous avons passé, nous avons l'excellent moment, où il y a enfer, makas. En tout cas, qu'on a péné enfer. En tout cas, qu'on a quitté enfer et l'équine. Ça veut dire enfer, il y a souffrance ou il y a souka. Donc, quand tu as la carte de confusion, il y a enfer, dans les fumanités ou pas. Oh, il y en a, nous, et fumanités, et zali enfer. Oyo efungwamite babenga ngona kombo ya lac de feu ou bien étang de feu. J'espère dans le la bande nzambe obatanga ka Bible. Oyo bakena ba théologie utilité o bazotanga Bible o bazana Saint-Esprit de Dieu. Ce qui tokei par exemple na Apocalypse, ce qui tokei na Apocalypse ezali Apocalypse azopesa biso 23 à 15. Ce na ko kotanga la Bible rapide total le temps de feu ou bien lac de feu. Apocalypse 20, Apocalypse chapitre 20, verset 13 à 15. Yoka Bible le Bible. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps des feux. C'est la seconde mort, le temps des feux. Quiconque ne fut pas trouvé écrire dans le livre des vies fut jeté dans le temps des feux. C'est la Bible, les secondes morts, le temps des feux. Donc, oyo efungwamite ezali enferté. Oyo efungwamite ezali séjour, ezali le temps des feux ou bien lac de feu Bible zobengango. Pourquoi? Enfer ezali lié oyo mutu mususu azobeta mususu.
lié oyo mutu mosusu azo faire torturer mutu mosusu nde babengi yango enfer parce que na séjour de mort kuna ba ame vandi na kimia te na séjour de mort eza na ba démon oyo bazo continuer ko torturer bato ba démon bazo continuer ko beta bato ba démon bazo continuer ko faire subir bato conséquences. Pourquoi? Parce que na séjour de mort kuna ezali ténèbres nzambe aza kuna na ténèbres te lieu de repos ezali lieu oyo nzambe abongisi mpona bato nyonso bazoservir ye bazotambola na ye mais mutu oyo nyonso anineli jésus christ te akoti lola te aza garde na séjour de mort kuna ezali lieu de tourment ezali molili. Alors na kati ya molili kuna lokola place nyonso oyo nzambe azalaka te satan nde aregnaka place wana lieu wana kuna ntango moto akufi na masumu mo ayakota lola eza te lieu na ye abwakami kuna na séjour de mort ake kozela mokolo ya suka mpo azala juge ake na punition ya suka ya éternel. Alors lokola na séjour de mort eza molili eza ténèbre baamo ezokende kovanda kuna mpo bazela jugement na bango nde na lie wana kuna satana akiti kuna na bademo na ye nde babandi kotortire bato na lie wana kuna bazotortire bango parce que bayebi ke na lie wana kuna babandi deja kotortire motu mpo ntango ya jugement ya motu nani ekoki te place nyonso oyo nzambe azalaka te satan nde aregnaka. Alors torture ya satan na séjour de mort azobeta baamo wana pourquoi base retrouve kuna esengaki bakota lola ndeni base retrouve kuna. Voilà eza un peu explication moke mpona bino oyo bozosalaka confusion ya kobenga état de fait lac de fait enfer ou pas. Voilà nalinga na éclairer bino très clair soki moto comprendre te numéro na biso eza toujours wana berger Josué okobenga na 083 mpo oyeba mpe kozwa compréhension selon la révélation du Saint-Esprit. Biso que ça la théologie te peut tokenda théologie te mais ya biso enseignant na biso aza Saint-Esprit oyo azo continuer kotangisa biso makambo tozo continuer ko partager na bino. Voilà là ezali réponse na ba commentaire oyo bokomaki place wana yango na essayer ko partager na bino selon ndenge esengeli. Alors thème na biso premier to lobelani bana nzambe soki bomoni berger Jésus atelemi awa na telemi mpona yebisa yo ke Yesu aza na nzela alingi aya Jésus-Christ aza na porte akomi déjà prêt alingi aya malgré bato bazozwa yango lokola momesano boyebaki mbula ebetaka mpe ekatanaka butu eyinaka suka ntongo etanaka. Ça veut dire lokola bato bazozwa lokola lisano lokola maseki Yesu akoya ayaka te. Bobosana teke na ancien testament ezalaki na promesse ya Messie bato mpe bakangaki Esaïe lokuta na époque wana ntango Esaïe azoprophétise sur nini message ya Messie ndenge akoya bato ebele bakangaki Esaïe lokuta mpasi bamonaki ndenge aprophétise Messie azoya te mais à la fin de compte Messie ayaki ntango Messie aye azobeta lisolo ndenge akokufa tu etu apakasi baventure akufi ya mati na croix lelo apesi promesse ya molimo mosantu bato bazeli promesse ya molimo mosantu ekokisamaki lelo mokili mobimba ezokontinue kotanga nkombo ya Messie. Alors oyo etikali eza lisusu promesse na ye ya koya lokola mobali ya libala aya kozwa mwasi na ye oyo ezali église totikali awa. Alors bien aimé dans le Seigneur jugement dernier ezali na uti kotanga awa na Apocalypse mpona kotalisa bino lolenge kani bato bakozala juge soki nakei rapide na mokanda ya Apocalypse 20 Apocalypse chapitre 20 verset nango 12 Bible lobi boye et j'ai vu les morts les grands et les petits qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts et une autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Bien-aimé, jugement dans Nzambe. Nzambe azo juger mokili oyo, pe ako juger bato na mokili. Bien-aimé, yo oyo zotambola na mokili, ozwi vi na yo okanisi yo nde ozali maître ya vi na yo. Yeba ke vi oyo tozobika ezali na maboko na Nzambe, ye nde asimi souffle. Na sena mo toza na tango ya grâce. Nzambe asali biso ngolu, apesi biso grâce. Mais après tout, yeba ke ba mort nyonso bazokufa. Jugement na bango ezali. Tango kufi, après tout, okokende kopasi na moment ya jugement. Nzambe akojuge mokili. Akojuge mokili mpona koloba nakelaki mutu. Nazwi mutu wana apesi ye makasi, napesi ye mayele. Nazobatela ye, nazoliesa ye, nazoprotege ye.
alors mutu wana asali nini na makasi oyo nzambe apesi yo osalelaka yango nini nzambe apesi yo makasi apesi yo mayele osalaka nango nini ata mokeli oyo akeli yo orespectaka ye te voilà esengeli l'homme oyo mutu nzambe akeli aleka na jugement nzambe ajuge ye jugement ekopase pourquoi parce que na lola eza réservé mpona basantu alors nzambe atindi mwana na ye yesu kristo na se na moi mpona ke mutu nyonso azwa opportunité ya kokota lola me bato na mokili baboyi kondima yesu jugement liboso ezali pourquoi bondimela jésus christ te lokola mokonzi mpe mobikisi wana ezali jugement ya nzambe ya liboso mpona bato bondimelaki ye te pourquoi ya mibale esengeli okende na punition ya éternel oyo tobengi na kombo ya état de feu de lac de feu alors mutu oyo nzambe akeli akoluka se justifier pourquoi nazokende na lieu de tourment pourquoi nazokende kosufri na état de feu nzambe akoyebisa ye ke parce que otosaki mibeko na ngai te parce que oza impie oza mutu ya lisumu mutu akoluka kose justifier epai na nzambe pourquoi nazokende kuna nzambe ayebisa ye parce que otambolaki na kobanga ngai te ça veut dire oyo yo otosaki te ezali lisumu liboso na ngai nzambe mutu akojustifie lisusu koloba lisumu nini nasali na banda kosambela na banda kokende église c'est à ce moment là nde baverse ekobima nde bisika tolingi tokota na bino natalisa yo lisumu oyo omonaka eza lisumu te yango nde ekomema yo na lieu de tourment voilà tokei na jugement mikanda ya Romains chapitre 2 verset 16 namemeli bino bapassage biblique pour que totrompe bana nzambe te esengeli toteya bino na bible tolobela nde bible nde eza liloba toboyi baenseignement inutile ya bathéologie ake kuna ake kozwa bathéologie bayeli bana na nzambe bateme moko oyo ezopesa nzala na libumu donc azopesa teme moko parce que ye moko ande ayebi teme yango azopesa batitre ye moko ande ayebi yango misuku baya na église akoti na église ye akomi kopesa bato baenseignement naturel lokola professeur azopesa cours ya mathématique donc bacode ya mathématique ye moko ande ayebi nde soki mwana ya ekole ayebi kokoma te fo place wana tia ye fo place ayebi te nde baprofesseur oyo baye na kati église bazomibenga bapaster baye na bathéologie oyo bazokende koinitie bango na kati ya initiation satanique bazopesa bango batoge bazopesa bango badiplome soki ya ndenge nini na kati na bango révélation ya molimo mosantu eza te baza sec bazokima mbangu na kati bapolémique ya baconférence ya koloba ke natangaka bible de Genèse apocalypse eza likambo ya soni soki un pasteur ou bien chrétien moko ya solo azosala conférence ya koloba ke natangaka bible de Genèse apocalypse tozotanga bible mpo tosilisa tobeta toloke nazwi diplôme na sisi kotanga bible ou bien ozotanga bible mpo ozwa révélation na kati permettre yo te bible oyo eza maloba na nzambe okoki kosilisa yango rapidement te lelo soki ozotanga bible obandi kaka premier verset ya pamba otelemi place wana okozwa barévélation ebele okosilisa yango te na kamwaka bino ndenge nini oleki mpo ozolobaki na wuti kotanga bible de Genèse apocalypse ozotanga yango lokola livre ou bien ozotanga yango mpo comprendre histoire ou bien oza na poso ya kocomprendre barévélation na kati église na nzambe ebungi nzela bakomi kotangisa bato ya bible lokola livre nyonso obandi de Genèse awa commencement nzambe asalaki boye abraham azalaki boye asilisi na kati nde abeti tolobi natangi Genèse na apocalypse ya bible nasilisi natangi yango na 1 mois mosuku talobi nga nabetango mpe na 1 mois nasilisi bien aimé eza makambo ya soni soki église ebungisi eloko ya motuya oyo esengelaki tobanda lelo église ekomi kokima mbao na biloko eza na ntina te kotanga bible de Genèse apocalypse epesi yo nini okoki kosilisa bible te na moto azali molimo mwana na nzambe nyonso azotambola na kati ya molimo oyo sente so azotambusa okosilisa te parce natangaka passage kaka moko otangi osilisi mpe te ozwi barévélation ebele mpe olobi olembi otiki mais yo sikoyo ntango otimaka mbango obali na premier chapitre deuxième troisième ti oyo akosilisa bachapitre olekaka wana ozwaka ta nini oyo okoki kose concentre mpo saint esprit ainspire barévélation na kati ya passage mo ozotanga wana bozotanga bible sans révélation nzambe akosunga biso tokoyi rapide na mokanda ya Romains chapitre 2 verset nango 16 bible olobi boye c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.
le jugement on a zolobela awa ezali ya nzambe akojuger ba action secrète ya bato. Bien aimé dans le Seigneur, yeba ke mutu na sena moi ozana tango muke okokufa. Tango yo kotaka na chambre na yo vandi na mbeto zwi téléphone bani kotala film ya pornographique wana okangi porte lingi bana bakota te. Yeba ke action oyo salaka ya secret wana bato bayebi te nzambe ayebi yango. Okozala juger. Kemba jugement na nzambe ezali likolo na bino nyonso bato oyo bozotambola na kati ya babomination. Bino nyonso bato oyo bozovivre na kati ya impudicité. Lelo baeglise ezopermettre lisusu bana na nzambe baeglise ezokolisa su bonzambe te. Baeglise ekomi kokolisa bonzambe ya bato. Frère azalaki ye moko na ndako azokonstate vie de près. Ntango aye na église ekotisi na kati ya rythme na bango abumi nzela. Jeunesse ezalaki oyo efungama mpo éduquer bajeune. Lelo jeunesse ekomi lié ya bacopinage lié oyo bana bazobana koyekola bolingo na kati ya jeunesse. Nzamba akojuge mokili oyo na lolenge esengeli. Bato bakomi azokende na église mpo akende kokuta na copain na copine na ye. Église ekomi lié oyo ntango bazoteya bato mosusu bajeune bazosakana bazofina telefone na kati église. Sans pourtant que oyo ozosala lisu na nzambe eza na kati ya bodo. Les actions secrètes oyo Bible ezoloba nzambe akojuge nde yango wana papa mama. Ntango trompaka mobali na yo oke na nzela wenze balingi yo ozovivre na vie ya adultère okozala juge mpe okozala condamné. Bino bapaster oyo bozoboma basi na bino mpo bomatisa ngenge. Bino bapaster oyo bokoti na vie ya kolinga basi mibale misato oza paster mo oza na kati ya kokomelaka basere ya église okomelaka bango bamessage bakoma basi na yo. Keba lisu na nzambe ezomona yo. Keba bomemeli biso bamateya naturel sans Saint-Esprit. Boyekolakisa bana na nzambe nde bozwi. Toboyi te bozwi eza nango avant Jésus aya ezalaki. Ese Yesu mutu amemeli biso mituka. Ese Jésus mutu aye na bana. Pourquoi église ebungisi eloko ya liboso? Yo mwana na nzambe oyo ozolanda ngai. Soki na église oyo ozali bapermetaka yo te oleka na kirida mosala confession. Soki na église oyo ozali bateyaka yo sainteté te, bima na église wana. Bima na église wana Yesu alingi aya. Esengeli tozonga na kati ya message ya sainteté, message ya oyo ezopermettre, message ya dépouillement oyo ezopermettre ke mwana na nzambe nyonso azala prêt mpo na kozala levé. Toza lisusu na ntango te ya koyoka biyoka. Église botikela biso badiscours ezanga ntina. Bato mosusu bamemeli biso na église ke bafête des juifs. Ozosalisa mpe église bana na nzambe bazwa mpo bete bango bamasolo ya fête des juifs ezocontribue nini na kati ya foi chrétien. Baéglise etondisami na kati ya jésabelisme. Bapaster bit na bino oyo boyaki na kati ya église ezali nini? Eske église wana eza bakompagnie na bino? Église wana ezali compte bancaire na bino? Ou bien église eza ya Jésus-Christ de Nazareth? Mission oyo boye nango na kati ya église eza nini? Parce que bato ya mokili nde batie bino place wana. Papa moko boye amona ye ka yo opesa bafra na yo bien alasepela mpe so titre na église azwi maboko atie yo obimi oza sek oza kokauka onction na kati eza te. Otelemi liboso ya chef tala makambo bandi kosala lokola ndeko moko moyebi moko na landi azoloba n'importe quoi likolo ya cher azoteya simi micro me cher ekomi lie na bango oyo koloba n'importe quoi. Na cher ne ekomi place na ye oyo akoki koloba nde babétise. Cher ekomi place oyo esengeli alobela nde makambo bolingo oyo elekelaka ye na ndako na mwasi na ye nde azwa kolobela yango liboso ya cher. Bokobetama na simu na nzambe. Nakiti na pwe oyo ya bachantre. Nazolobela pwe oyo nazobeta sete po yo yokanga malamu place ovandi. Ekoto pena bio comprendre ke tozosakana te. Tozosala musala na nzambe mpona bahomme oyo bakokota lola. Yo soki okokende na enfer kende yo moko. Yango Jésus alobi mawana bino baescribe. Parce que boboyi kokota lola pe boboyi bana na nzambe bakota yango. Lokola yo osimi kisi oke na loge. Alors olingi pe ke peuple na nzambe obimba landa yo na loge wana.
bayembi bozongela nzambe bayembi na Congo moyembi asolo aza so te bayembi nazolobela profane te oyo bayembela bolingo na bango te nazolobela bayembi oyo bozalaki bayembi profane bobanda oyembela mokili me bosepeli boya kokosa bana na nzambe na banzembo na bino bozwi kombo ya Yesu botie liboso bayembi bozongela nzambe botika kosala bacommerce na banzembo bozoyemba yango omoni ke lelo bayembi nzembo moko te ezobikisa bato nzembo moko te na kala ezalaki moto ayembi nzembo oyoki nzembo wana obongwani me lelo te na Congo moyembi ya solo aza lisusu te bokanisa te bosala confusion te bana na nzambe na kozala na voix ya kitoko na kozala na molimo mosantu eza deux choses différentes nazobisa bino bayembi oyo bazoyemba lelo oyo bino bozosepela baza na voix ya malamu kozala na voix ya kitoko ezali grâce ezali don tokozwa lokola mason ntango azobeta mosala na ye kitoko aza na molimo mosantu na kati te ezali métier alambi yango très propre ntango chauffeur akumbaka mutuka makasi aza na molimo mosantu te eza métier ndenge moko mpe na bino bayembi oyo bozoyembela nzambe lelo bozoyembela nzambe na onction te bozoyembela nzambe na expérience na kati ya badon parce que ezali don nzambe apesaki ozwi voi na yo wana olambi yango kitoko obongisi soki oyembi bato bayoki baleliki ozoyemba malamu molimo mosantu na kati eza te bayembi bobungi nzela kobanda na baoyo nyonso bapapa na biso toyebaki bino ya kalakala bobanda koyembela nzambe malamu lelo papa bobungisi bobungi nzela mpo na nini bapapa bobungi nzela mpo na nini bokei wapi mpo na nini bobungi nzela banzembo na bino ekomi koanvute bana na nzambe na kati eglise ekomi kolongola bango bilamba ya molimo chrétien nyonso ya la sainte doctrine chrétien nyonso ya sainteté oyo ozolanda ngai banzembo ya bandeko oyo ezali awa oyo ozoyoka banzembo wana ezokende neti na Congo awa bandeko baembe bapapa bape na bakombo nyonso tokoki kolobela na batitre ya banzembo na bango eza banzembo kolanda te naye koyebisa bima koyoka banzembo wana te soki ozolanda charme ya voi na bango na nsima bademo basi bakoti na kati banzembo wana misusu bazosala baconcert abeti concert atondisi plein na kati ya stade tala cérémonie elekaki kuna na kati ya stade en tout cas yango bible elobi boza na misu bozomona te bien aimé dans le Seigneur mokili ekomi na kati ya molili passage ya Esaïe voici les ténèbres ouvrent la terre couvre la terre molili oyo Esaïe azoloba molili ezocouvrir mokili ezali molili bato bakanisaki ya butu oyo tolalaka te ezali molili oyo bozoyoka lelo ya abomination oyo tellement ke molili ekoti mingi na kati ya mokili bato bazomona lisusu te banzembo baoyo bape bazoyemba banzembo oyo baemi bazoyemba banzembo oyo ya bai bazoyemba eza susu na yango te bademo nde bazoakompanye banzembo wana naye koyebisa yo chrétien ya solo ya la sainte doctrine azotambola na kati ya sainteté arrete koyoka banzembo bafrère wana arrete kolanda banzembo basere wana kolanda bavona bango te tala apparence na ye soki azoyembela nzambe malamu tala apparence azorepresente nani bible ebengi biso tozali toza na image ya nzambe esengi tozala naturel mais lelo naturel wana bachantre bazoyemba surtout ya basi tala ela te manzaka tia balokola aigle bameshi ntina mokongo lokola basirene deso balati bajipe na style ya poisson ekangi nzoto edesine akomi lokola lopele ya sirene eske motu wana atelemi wana azoyembela réellement na kati na ye saint esprit ezali saint esprit aza na elateli ya bongo azoyemba nde kaka charnel na charnel eloko eza te banzemba ndenge wana soki olandi yango bien aimé de le seigneur ekati yo bilamba ya molimo abeti conseil atondisi bato na stade de martyr combien de personnes bakufaki malgré bakosaki biso ke o 8 apa bakufaki ezalaki plus sikoyo nzambe oyo ya yo osambelaka yo obeti conseil na stade de martyr natuno nanu frère natuna yo parce que ozokosa bato miko nzambe aza kati na yo tozoyebisa yo clair mpo ozonga na chemin ya nzambe toza na besoin mokili eyeba biso te me tozoyebisa yo nde message epuis toéclaire bato balandaka yo oyo groupe ya bato yo ozomema na liselo sala attention bato wana baza ya yo te baza ya yesu obeti conseil otondisi stade 8 bakufi sikoyo oyo yo osekwisi combien nzambe oyo ya yo aza capable abengisi bato atondisi yo bato na stade abandi lisusu koboma bango ye moko sikoyo asekwisi bato te
omoni te ke makambo na yo ebimi na posa bato baye mpo na nzambe bayaki mpo na yo te ntango moto awuti mosika ye makolo ntina kati ya stade mpo aya koyoka yo soki ya solo oza na nzambe ndenge oza na nzambe ya solo moto wana ntango akoti na stade ayoka nzambe ese akoki kokufa soki akufaki ndenge bozwi raison ezalaki étouffement nde ebomaki bango nzambe na yo sikoyo oyo bato wana bayelaki asekwisaki combien misala na bino ekobima na poasa bozokende na lisolo bokokende bino moko bokokende kozika mala bokomi na suka bokomi na suka soki bobongwani te mikolo oyo etiko mokomoko parce que kanda na nzambe esi etelemi nzambe azobanda koboma même na bapoliticien akokita parce que bino nyonso bokoti na kati ya clan moko bokomi kozwa baappui sans oublier ke baame oyo bozobungisa nzela baame oyo bozodétruire baza ya nzambe bato bakufi na concert na yo soki ya yo soki ya bino osekwisaki combien de personnes wapi oyo osekwisaki mpo totombola loboko tolobaki nzambe na yo asali ozala nzambe te frère tika kokosa bana nzambe zongela nzambe tala bilobaloba ndenge ozwi okomi lokola liboma liboso ya chere koloba n'importe quoi estce bandaki boye ezoyoka soni te estce chere wana ezali lia ya kote ya bana nzambe liloba estce mpina batango bapesa bino titre ya kipaster mawa na yo oyo ozomibenga paster oyanke chemin na yo eza na enfer ngonga yango yango oyo ozongela yesu mawa na yo paster otondisi bato na église ya 5000 personnes mais na kati église ata motu moko te aza sauvé église na yo mobima ezali rempli na basirene parce que na église baame na yo nyonso bazalaka na bameshe baza na bamanzaka baza na batombola bamatoi mibale misato 15-10 na kati église na yo copinage etondi lokola na bilanga na kati église na yo kinumba evandi incroyable kiboyibi kotonga epai nde bato bazwa na bamasi bazozonga nango sikoyo mpo na soni boke kosimba bakifo bodemontre bato bademonstration démonstration ozosala wana ya saint esprit kaka mpo koyisa bato bakwei na chere na kati église bakwei ofilme mais saint esprit na yo wana akoki kotouche motema motu te base wana babongolela te base oyo bazolata wana baexpose bakwisi baexpose base mpo bazosumukisa bana na nzambe saint esprit na yo wana azokweyisa bato akoki kosimba bango te babongola mitema balata mpe malamu. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton, le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Ya bino bonzambe ezaka ya kati ya motema eza libanda te bobongwana Jésus revient bientôt eza lisusu ntango oyo bokokosa bato na bathéologie te bokokosa bato na population te mais ezali ntango oyo mwana na nzambe nyonso sengeli amibongisa abongola motema na ndenge ya solo apase na moma ya kirdam
a trouvé réellement vie à son atika tout. Et mbongo ne a Saint-Esprit et bana na kati matiki bana. Tango mutabongo li motema akolata sumalamu akolata mabeti. Bayembi botika. Na la ni clip ya papa moko, na la ni clip ya ndeko moko, na ba conseil na bino. Na ba papa na biso ba bobetela nzambe bien melelo na yibi suti ezali. Bokomi kozwa groupe ya ba jeune moko na yebite na benga bango na kombo nini. Ceux qui ba chorégraphe bozo zwa bato lolenge wana bozo tia bango na kati ba clip na bino ba bini na bino musique ya mokili na ba clip vraiment eza bokomi wat est-ce que boza ba appeler de Dieu na tuna bino mutuna est-ce que bobenga maki epa ya nzambe ceux qui bobenga maki epa ya nzambe bokei wat bozo tenir compte après liwa na bino bokeni wat pona nini bozo pengu sa libota na nzambe pona nini bato oyo Jésus a futeli après si pris sur la croix. Mais bino bokomi kobongisa bango nzela parce que besoin na baisse, besoin na public, besoin na mbongo, besoin na tout et tout. Keba Jésus aza likolo ya nyonso. Eza pa matasima ki bato po abeta bat na kati église na kati temple. Awa to kobeta bino na temple te me to koloka to le bela bino. Nzamba sali grâce na mbongo muketo zo le kam message pasami bato mususu ba yoka. Parce que okanisa ki bino kaka nde lokola besoin ba mbongo bo influencer ba télévision. Bozo peng sabana na nzambe ba message na bino ya abomination bala naka bino mais gloire à Dieu nzamba zo sunga biso na muke nzamba pambola bandeko nyonso bozo soutenir biso to leka na émission po to pesa message po bandeko musuba bika parce ba kanisa ika bangonde bazana makokia ko leka na TV ba pesa ba message ya abomination nzamba pambola bino po na contribution na bino po to leka biso bon comme koza groupe ya ba chorégraphe païen boye na bango na kati ba clip na bino bokeba aneza ba aventure que zoloba parce que Jésus azolela église na nzambe bungi et ba jeune ngo misusu bazana ba lox akangi misusu batie ba chapeau misusu ba lati sexy bazubi na lokola na so comprendre tina tali ba clip na tali ba clip na leli oyo ezali musique ya mokili ya kanku o ezali musique ya yango bobugi nzela adoration eza sukati na bino te adoration eza te frère sœur papa maman ozola na ngai zonga na seme zo banze mono akala balbum na yo akala landa nanu malamu papa landa yango parce que lelo tozaso tolandi yango akala tokola na oya sika total ezobana na tende to tiki na biso yo moko zongela na banze mono na yo akala wana landa yango très bien landa yango malamu comparé na banze mba lelo tala ozawa bande ba jeune wana de bozo kota ba na kati ba clip na bino ba binisa et ba danse bazo bina wana ba danse ya mokili ba kotisa na kati na kwa nzambe est-ce que mutu aza charnel mutu aza païen ce qui a continué ndaka nzambe apesi eloko komikisa mutu nan baza délivré te baza ma esprit eza kati na bango baza remplir ba démon baza charnel mais bozo kota ba na kati na kuna nzambe bozo zo banzembo wana pe bozo bengisa ngo batu bana na nzambe bazo tala ba dansa ba bakomi ko kopia na kati église ba chantre bozo ngila nzambe banzembo lelo okomi kaka libana na ngai ya mokolo nini mokolo libana na ngai na ko témoigner banzembo akalezalaki mutayoki nzembo na pesa bino témoignage ndeko moko ngai nzembo esungaka nga tile na boso na ngo te na bandako meminga na chemin mususu tile tozala ezanzi ma papa moko na otanga komote et à chaque fois bado kanzembo wana mokolo na suka mokolo na pasi mokolo na mawa soki na landi kaka nzembo wana yoki na tuni mokolo ngo pe soki ekomelinga na sécurité na porte alola nzamba bina yebi yoti na kosala ndenge ni nzembo wana nde banda kozongisa nga mokolo na suka zozongisa nga toujours que mokolo na suka ezali esengena mitambola malamu parce mokolo na suka eza na kozala juge mais lelo babosanisi biso na nzembo wana et comme yoka nzembo soki alali na tongo soki nini omoni apesi mbote te seki esimbi te wana ozokotisa jalousie ozokabola peuple na nzambe oyo ozokota bolingo banzembo komi kaka banguna nanga basambwa banguna yango bakosambwa eza nani ese so nde mapesi yo libala nde osali moninga mosusu fiere ese toyaki ne ndako na nzambe mpo toluka mabala frère bobungi nzela mpo na nini banzembo komi ke ye oyo est-ce que wana eza chanson oyo okoyembela ezokolisa foi chrétien place nini bien aimé dans le Seigneur libala oui eza biblique ebanda na jardin d'Éden Jésus aye kopesa susu libala te
Jésus akotalisa biso ke après libala tokokende wapi sikoyo ntango yo ozoyembela batanzi baye oyo ezobénéficie na kati ya foi chrétien nini. Bien aimé dans le Seigneur, yo oyo ozolandanga malamu ozali chrétien né de nouveau oza chrétien ozotambola na kati ya sainteté banzembo ya bafrère oyo na basere oyo koyokaka yango te nazoyebisa yo soki ondimelinga te buka babolongo kota ata jeune ya 3 jours nzambe akolakisa yo baface caché na bango nde les actions secrètes des hommes oyo nzambe akojuge yango wana bolongola bajeune oyo boke kozwa bapayen wana bajeune wana bachorégraphe wana bazobinaka na baconcert na bino botika bacérémonie ezanga ntina bokeba nzambe akobanda kobetaka bino moko moko parce que tozobonela à chaque fois tozotinaka moto na misala na bino wana ezikaka tozotumaka bino ke bino misala na bino ezika. Bobongola mitema bozongela Yesu bozongela nzambe bozongela nzambe bosala publicité te bosala pe commerce na banzembo na bino te baserviteur de Dieu bozongela nzambe bino bozala baeglise ya minene bino oyo babimisa bino botanga bathéologie mokili eyebi bino me ya lokuta papa zonga na kati ya chambre na yo tala motema na yo conscience no ezokondane yo omiyebi kozala nzambe te kozala public ezali koloba kozala na nzambe ya solo te bokimisi Yesu bokimisi Saint-Esprit bozonga na chemin ya nzambe baserviteur de Dieu bozonga na nzela ya nzambe boteya sainteté ya solo boteya dépouillement boteya repentance bana na nzambe avant ya kokoma chrétien azalaki païen atamboli akoti na boîte de nuit abimi na basi abimi na mibali abimi bamasanga ayebi bambongo akoti na bandako banganga apratike basorcellerie ntango ozwa na ndako ya nzambe avant bana kozwa bateme eloko liboso ya motu ezali kokota na kirdam esengeli aleka na kati ya kirdam après kirdam asali confession ya solo azwi repentance nzambe alimbisi ye ebokotisi na kati ya enseignement ya dépouillement textuellement esengeli akochange mutu nyonso oyo azalaki paye ntango akota na kati ya bonzambe achangeaka différence ekotaka na elateli na elobeli tout échange mais lelo différence eza te na ndumba na chrétien différence eza te sere azalaki aobeta miziki ya mokili alembi kuna aye kolobaki na tiki na koti na bonzambe ntango aye epai ya Yesu na elateli ntango azalaki nanu kuna na elateli ntango akomi na bonzambe différence eza te sikoyo tozotala ye na baclipe azobeta tozotuna baclipe wana parce que atika kombo ya Yesu nde elakisi ke aza chrétien ou bien eza banzembo na ye ya kala kaka ya mokili nde aye kobetela biso mpa kota biso na sili wana na nzembo ezoyebana te na elateli ezoyebana te donc oza différence eza te soki olingi omona différence ya chrétien ya solo mwasi nyonso abongoli motema ya solo andimi Yesu mwasi nyonso aza na Saint Esprit kati na ye akotia manzaka te ozotambola na mokili soki omoni mwasi azala mama pasteur azoteya azokamba église na kati ya kiteti d'abord aza rebelle nayebi te rebelle na féminin soki totia terme nini baza basi barebele oyo baserebele na parole ya nzambe bapesi bango kisi bapesi bango pouvoir bapesi bango mbongo manda wana ewuti na Jezabel na reine de côte alingi basi babima na public mpo basedri mokili yalotangela bino passage bino bamama pasteur pasi bate ezebele makambo ezebele etianga kanda toye awa Apocalypse chapitre 2 verset 20 tobayi na 19 après tokiti na 20. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, Mama Yoka, Mama Yoka, Mama Yoka nga malamu mama, Yoka nga otika cher wana, tika cher wana, abandonne pesa mobali na yo, obe luka mususu pesa yo. Cher pesa mela yo te, cher pesa mela, moi c'est azaka na ministère te. Na ministère nzamba confier ba apôtre moi c'est na ministère te mama apôtre azalaki place ni moye bisabiso mama apôtre azalaki mama apôtre azalaki place ni na bible ezali reine de côte mutatingi bino nde boye na kati ba église boye ko séduire na sisa na passage alobi boye ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel
qui se dit prophétesse, enseignez et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Depuis aux églises de maman pasteur, on a la vie. Bandoto ba mari de nous ici la kate, bandoto ba femme de nous ici la kate, bandoto a kolia na butu ici la kate, vimo et l'eau échange à kaizate. Hollandi passe baté en français, passe baté en anglais, passe à ça mis tout katou et tout. Azo séduit bino. Mutu nyonso alandaka mate ya mwasi ngate ya kana église. Oza modi okende liselo. Bato nyonso boyoka mate na ba église basi nde ba pasteur nde baza basi bakambaka na zo bisayo. Soko lingo kende o comprendre place nazali. Koyelanga na théologie te. Kota ba jeune. Ça elanga jeune na 3 jours. Ndoyelanga tout ça développement, tout ça partage na Saint-Esprit. Koyelanga na ba dictionnaire français na binote. Koyelanga na ba théologie boke ko zwa kuna te parce que bino nyonso boza na perdition, boza na chemin en fer. Ce qui okangi mi sur lelo mawana yo na mituka na bandako nyonso za nango ekotikala porte no eza na enfer. Bobongo la mitema Yesu azoya botika ba cher bote ande Yesu botika kobungisa milimo ya bana na Nzambe botika kobungisa ba âme oyo Jésus a futeli prix. Ba maman pasteur botika cher botika la mibali mwasi aza na ministère te botika lolendo botika lofundu bozo sala la Jézabel musala bozo sala la reine de côte musala bozo gagner ba ampona ye bozo la frapper. D'ailleurs bino nyonso ba maman pasteur mutakotikala ka konuna makasi ya kozala kate bokufa kana ba âge moko avalage parce que nzamba ko banda ko betaka bino nzamba ko tika bino te bo travailler ti bo umela bo continuer ko bungisa bana enzela soki azotikela yo ta mikolo po bongwana mais soko bongwani te 70-80 toko matin bo bano kena ka avalage parce que nzamba bano betaka bino bozo keni. Ba fidèle ya Nzambe bana Nzamba solo esengi tokota na message ya dépouillement ya sainteté oyo ekomaki na ezalaki na ntango ya Noé de même ezwa na ntango na biso nini yango ezokoma na ntango na biso bokanisa teke mbula oyo ebetaki na ntango ya Noé yango mpe okobeta awa awa eza mbula te oyo ezalaki na ntango ya Noé ezalaki ke mpo bato bazala sauve esengeli bato wana bakota na kati ya arche nde babika lokola ba oyo nyonso baboya kokota na kati ya arche combien de personnes babikaki bazalaki moke ntango mbula ebeti bato nyonso bakufaki ntango balobi yango lisusu na Nouveau Testament ke oyo ekomaki na ntango ya Noé ekokoma susu na ntango oyo bato bazobalisa bana bazoli elingi koloba nini message oyo ezoprépare bato mpo bazala leve yokanga malamu message oyo ezoprépare bato mpo bazala leve ezali message ya dépouillement sainteté. Bien aimé na église oyo ozali soki na église na bino wana ezali église ya voix large oyo ba jézabélisme oyo basi bazolata ba mèche manzaka balata ba pantalon bazotia ba rouge à lèvres oyo eza makila ya bato bazozwa ba produit ba poudre soki mpe ezalaka mwamba nguba soki eza nini bamamiki na elongi bazwi bakiki bakati bakorge Nzambe église wana soki osambelaka wana église wana ezali déterminé kotikala ezala leve te parce que église wana ezali sale basirene batondi na kati église wana plein parce que elateli wana nyonso ezali représentant basirene baza bareprésenta basirene ezoreprésente basirene ezotikala koreprésente Nzambe te Yesu te message oyo ezopermettre bato bazala leve yo oyo bundaka olukaka Nzambe butu moi oyo soki Yesu aye tokokende soki olingi ozala leve okende kota na message ya dépouillement luka église oyo babengi église ya la sainte doctrine église ya sainteté la sainte doctrine ya lokuta te mais église ya sainteté oyo ezoteya dépouillement mwasi esengeli alata kitoko elamba elati ti na se ekoki kodesine baparti ya nzoto na ye te mpo oyo excite bato mosusu te kota bango na lisumu te mwasi esengeli atia kitambala atia foulard na mutu mwasi esengeli azala naturel ndenge Nzambe akela na jardin d'Eden soki esengelaki batobola biloko ya litoi mbele ntango Nzambe akelaki mutu ye moko Nzambe alingi atobola mwasi litoi mpo akota eloko ya litoi mais lelo bokomi kocontredire Nzambe basi nyonso botiaka biloko ya matoi boza baesclave spirituel bino nyonso bolataka bachenete boza bantaba na monde de ténèbre
chaînette wana ezali banyoka ezali déjà singa oyo satan si akanga bino na kingo otambolaka na chaînette oyebaka te ke nazalaka déjà prisonnier naza ntaba oyo batia singa na kingo mon peuple périt manque de connaissance bima na église avoir large yo ozolandanga na église na bino soki biloko wana ekotaka bima basirene batondi kuna plein baétoile na bino basi bayiba yango soki na église na bino paster ateyaka bino repentance te lisumu te bima kuna wana eza wenze nzambe aza na posa ya quantité te nzambe aza na posa ya qualité azoluka qualité sikoyo banani yango baza baqualité eza baoyo bazose prive mpo na yesu ezali ba 5 vierge oyo bazalaki mayele bazalaki 10 na kati ya 10 5 bazalaki bafole 5 bazalaki mayele bafole batikaki na bango baboyi kozwa bahuile batie mitema kete kozwa huile ya baninga mosusu mais 5 ya mayele babiyebelaki babongisaki bahuile na bango banani yango bazobongisa bahuile na bango ezali biso oyo tokoti na dépouillement tokoti na message ya sainteté tozosala effort ke mwana nzambe akokota na bar te ni vie ya hypocrisie ekozala na kati te mwana nzambe solo akovivre na de mibali te mwana nzambe akovivre na copinage te bovandi bokomanaka bamessage ya bolingo bobandi yango de 22h ti 1h 2h ere nini okotanga bible e na bamessage na bino bokomaka nini makambo nini bosolaka kuna na kati bien aimé dans le seigneur zonga na chemin na nzambe tika vi wana bino mpe bamama na koti na pwe na bino bamama oyo bozalaka impoli na mibali na bino keba enfer eza kofungwama ata omonaka baange ata osekwisaka bibembe me soki orespectaka mobali na yo te keba enfer ezali ya kofungwama mpo na yo bible elobi la femme soye soumise soki ozalaka soumise na mobali na yo te na ye koyebisa yo yesu azobenda yo litoi à travers mosali na ye berger josue yo kafungola matoi soko orespectaka mobali na yo te ata osalaka ata yo moto obala ye ata opesa ye dip esengeli ozala soumise epai na ye soki orespectaka nzambe orespectaka mobali na yo te yebake enfer ezozela yo enfer eza kofungama mpo na bino bino nyonso bato bobala lisusu mbala mibale bible epekisi remariage bible epekisi yango soki omoni ke makambo nazoteya yo eza te benganga tosala todiskute ngongo eza te nazowelisa tan na enseignement remariage bible epekisi bino nyonso bobala mibali ya mibale obalaki odivorce mobali wana aza vivant obie mwasi wana aza vivant oke kobala mwasi mosusu obie mobali mosusu ozali disqualifie na royaume na nzambe ata oza paster ata ozali nani bino nyonso bafrere bamusicien oyo bodivorce bozwi basi mosusu bino nyonso bapaster bodivorce na basi na bino ya kala bozwi basi mosusu bozali na chemin ya enfer bible epekisi remariage merci nakomi koshite meo na biso eza place wana mpo na bino nyonso bozosibir baconséquence ya lisumu ça veut dire lisumu ebetaka lisumu ebomaka ozokoka kotika vi ya ekobo te okoka te vi ya mibali mibale misato ozokoka kotika te vi ya koyiba mpo na yo ekoma chronique ozokoka te vi ya kotala bapornographique ozotika te vi ya masturbation yo soko okoti na dushe oumeli ubie wapi ozokoka te benga berger jésus na kosunga yo tozosala mosala oyo jésus ayaki kosala sur la croix mosala oyo jésus ayaki kosala ezali kobimisa biso na kati ya masumu alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos moto mosusu akotunanga ke bongo yo okomi nzambe ozobenga biso to epa na yo nzambe amonanaka te apesi manda na basali na ye alobi nazobonela mpo na bango kaka te me mpo na baoyo bakondimela ye soki ondimeli berger josue na message ya sainteté na message ya dépouillement age ame na yo ekozala sauve okoma prisonnier ya lisumu okoka kotika te ata osali ndenge nini okoka kotika te via masturbation la tio nzoto via lokuta koyiba epai yo mosaka koboma kolongolaka bazemi benga berger josue na kosunga yo na basujet de prière okopase na kirdam esengeli motu nyonso olekaka na kirdam soki na parcours na yo oleka na kirdam te mama papa oza paster oza na titre nyonso me oleka na kirdam tosala tubela vi na yo tala yango ndenge eza benga berger josue koloba te ke eza temps
koloba te nzambe azomona, koloba te ka bitumba elekani, esengeli oleka na kirdab oyo exposer les œuvres du ténèbre. Awa Jésus alobi oyo nayebisi bino na secret, bimisa yango en public. Voilà tokomi na suka. Nzambe apambola bino, lelo nzambe abongisaki mokolo lelo ke tolobela bino boye. Botia yango na misala, nazobeta sete mpo na baame na bino ebika, nalingaka bino mingi, bayembi na biso, bapaster na biso, nalingaka bino mingi, susi na biso ezali na biso na bino tokende lola, totika nyonso ya mokili oyo eza na litomba te. Soki olandinga malamu, tanga Bible, kota prière, nzambe aza présent akoconvaincre makambo nazoyebisa yo, nalingi bino mingi. Nzambe alola apambola bino, tosala effort tokota lola, tobima na mokili, totambola selo volonté na nzambe ka ngonga ekoki. Yesu alingi aya. Yo oyo nyonso oza na problème ya malade, même ndeko na yo mwasi, ndeko na mobali, mama no to papa no aza na problème, o botambola ba hôpital bolembi, o boke na ba église bipai balembani. Naza na nzambe aza viva, aza na bomoi. Naza na nzambe azosekwisa bibembe. Naza na nzambe oyo azobikisa ba cancer. Soko koti na groupe nanga WhatsApp, okomona ba publication eza kuna groupe ya WhatsApp oyo tosambelaka. Yo nyonso oza na problème, oza na besoin ba prière o participaka. Soki ata okosenga te na boni la pona yo, mais oza na besoin participaka na ba prière ya turbo. Ba prière oyo ko permettre de garder sainteté na yo. Obenga numéro 082 33 87 595 ou bien numéro 081 14 486. Benginga na kopesa yo opesi numéro ou bien atineli yo lien ya groupe WhatsApp okoti na kati. Titre nango ezali la délivrance totale. Bandeko ba uti ko témoigner ndeko moko nzama bikisi azaki na cancer, azaki na prostate, azaki cancer ekota na mikuwa, hypertension, akoma paralysé na sesa la suite. Na mwasi meme atika ye mwasi aboye. Mais lelo papa wana zo témoigner. Soko lingo mona okomona makota na groupe WhatsApp pour la publication na ba témoignage zo sali makuna. Ça veut dire nzamba za na bombo bisika Yesu aza ebanaka. Tant nazo te yo depuis ma okansate okoya ko souffrir. Soko zaki ne malade nzambe nanga robikisa yo. Ezala sida elia yo nzoto kokendi pa bipaite. Benga berger Josué na repeso ni mai ni mafuta. Et puis tant okota na groupe okoyoka témoignage bandeko et ko motiver yo. Et puis on ndimeli nzambe wana kaka ata na téléphone. Parce que bandeko bazo témoigner na zokutana ba oteza na téléphone na pamba. Na bengi kaka na kombo ya Yesu na repeso ni mafuta na kosala péché este moko te. Kaka kombo ya Yesu ebikisi yo. Onyoka mingi na problème ya bana awa nzambe na biso azangisaka eloko te. Alobi na ndako na nga mwasi ekoma kozala te, mwasi akosepapezi me kozala te. Nzambe azopesa. Ça veut dire ce qu'on dit lié le corps à mon consultant mobikisi. Le corps va qui cherchait premièrement le royaume des cieux. Biso ton dit d'abord sainteté, dépouillement. De se dépouiller nyonso, externe comme interne. Et après tu continues à kata bonzambe, tu zo tambre na Saint-Esprit. Puissance à Saint-Esprit sala musala, puissance na nzambe zo délivrer, et zo libérer, et zo kangola. Bandoki bazo samba bien aimé dans le Seigneur. Et comme il t'a mon nzambe, ndeko na nga yo ozala kingoki mitikela déjà. Yo ozo vivre na kati ya maraboutage jusqu'à présent mitika. Sinon frappe na nzambe parce que le feu na nzambe zo telema. Na Congo pamba te mais na monde entier. Moto na nzambe c'est la muki déjà. Mitika zonga déjà na chemin na Yesu parce que musa na nzambe ezo continuer karaté, musa na nzambe zo banda international, évangélisation internationale ba ambabika pour barrier ba kozala prêt ya kozala lever okuta na mobali ya libala. Voilà nzambe apambola bino na komi na suka na silisi. Ezalaki abino berger Josué. Continue à coller la chaîne abino support promo TV kaka chaîne moko epesi bandeko mususu ba délivrance. Chaîne o esali ke bandeko yo bazwa kimia, ba mari de nuit tika bango, ba femme de nuit tika bango, ba maladie sigra, ba sida, ba cancer et kimi, ba maladie à opération ezabele. Je ne suis pas là pour faire la publicité ya miracle nza mazo sala. Na bimi pona te ya yo Yesu. Soko ndimeli au centuple wana ndeso makamna zo te ya yo. Merci. Écoutez la vidéo prochainement. Nzambe apambola bino. Bye. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen.
tobwaki nyonso mpo na yesu baforterese ekwei nyonso ekwei nde na nguya ya kombo yesu. Ozana na netoli kombo na yo yesu, okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Change ta position, tu changeras ta situation. Onteya ndoto na yo kimongongo na yesu ebenginga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabonga alandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi yesu natelemi nakoyemba nafongwami lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lolobi mpeli bela nakomi mwana nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya molimo santo. Ndekotelema oganga belela kombo ya yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la